Tango biso magazine bonda ekolo tolobaka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ya koyibaka to pe ya kosalaka mabe, mais il faut koyeba ke article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien oyo ko permettre ke ata ozokotekisa eloko na yo tozali kosala mosala moko boye o se retrouver. Mais bandeko oyo bozali komona ya bango article 15 ezali kokendaka na basimetiere mpona koyibaka bakroi soki bato baye kokunda bandeko na bango. Lelo oyo bana ya mura balelaki bango cousin awa na cimetière ya Siforko po bayibaka 99 jours, mais 7e jour ezaki nde ya Nzambe. Tala ndenge bakangi bango inde ti epai ya major Peled à la police ya Lwasa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa eleka ndelo. Bino moko boyoka tango kamera bonda ekole kitaki ndenge nini babetisaki mbonda na Lwasa, mais baza ba miyibi bakwa musuku toyete etikali soki 6 sacs 6 sacs etikali kuna na bila ya posa bashie 6 sacs wana etikali mwa to ya nango na moto bizi ezalaki to o to yaki na waka mwe sanction mais 6 sacs so yawa yo tonda yonso plus de 1000 croix o bajoyo bango bazwa to mona na bato batekelaka bango tozwa pe bango bele to bakangi miyibi na Siforko bayina bango aw neti oyo ezaya pas même un mois ba depuis akundi ndeko o mwana muke basaki yango ebele pona nini mawate peuple congolais ata de grands zala ozota mai to teka mai do seki porter na bakuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele kokunda mukolo koluka kokele kobokisa cimetière ba référence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka bakroix pe kokele kotekaka yango mingi esika bato oyo basaka bazunga liminyumbu ya boye esali mabe makasi ata babokilo na bango kutu babaye bango na motema moko yango biso awa tobetisika mbunda.